le 23 mars na Evry Koukouro na 2024 en plus c'est cher banda mokile banda basoirée banda presa kaka eza 20 € d'entrée en tout cas buffet eza à volonté après champagne nalingi bino nyonso tu boya ebele bamama insone 77 94 donc international kwa biso nyonso to bavile nyonso to eza pembeni to wana besoin na bino système ezaka moko ezaka liputa po eza journée de la femme ya pamba kaiza sosal na biso ezali salle polyvalente Bresley ezali na 7 rue Montespan 91 000 Evry Koukouro pas loin de la préfecture pas loin de la gare boza la bienvenue na bato nyonso bakolinga koya en tout cas toza na besoin na bino nyonso boya esoni mpe etelemi bamama esoni oye Maman la joie Robinson Evry boya toujours c'est la bino association maman la joie boya toujours c'est bino maboko polele invité Mimi Bimwala Versailles oka kola perdre kozanga te soirée zaka moko Mimi Bimwala merci à papa Faustin mama tuzolana bozanga te donc so bozangi donc mawa totalaka biso tolakisaka so tozala to sentir tuzolana donc na bengi bino boya erata te tuzolana oye papa tokoti makambo yango ndenge ezolekela kaka donc voilà toza wana tokozala wana le 23 mars donc nga naza wana papa Denisika mwana Corbeson donc en tout cas nasengi na bapère bamère bajeune nyonso bozanga te na événement po eza événement moko esalama pour la première fois mama Élysée azosalisa na Corbeson oye Horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala, ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo.
Donc awa eza kaka na adresse oyo bozomona edentifia bakongole nyonso tout communauté nyonso mystère tout le monde bosepela na maplacement eza tellement kitoko bazolamba mpe kitoko abi tokolilo na tokolilo nosa biso yango oyo Chez CBD Mobobo, boye belé na maison fort. Tout le monde en a. Tokos. Ça ici, il n'y a pas la ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko, comme la kitoko, bayami kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Saint-Valentin. Passe très bien. Boya a bien habillé. Sous classe. Boya et Belé, tous vos photo en 94. Pour Boyer, il y a un sien Zalaga, il y a changé ce que comme il y a Blaise. Donc Boya le même endroit où on a beaucoup de cas qui toko lamba qui toko, on y a bien PPRD donc ça va quoi. Yangai Bino Maxi Bondoré. À côté, à ma droite, j'ai mon président. Comment les actions Niger? Gianni. Et mon président de Vos, remplaçant président Gianni T. Mister Siatul, vous voyez bien, de longue date, Bavien Nangai, Baïkon Nabiso Amboka. On est venu ici parce qu'on est vraiment triste. Vous voyez bien, état, tous en amour, tous en état de deuil, tous perdre mon collègue Nabiso, collègue Nabiso. Frère Nabiso, papa Nabiso, pour la bande Nabiso, abota misika na sima théâtre. Mais tu es plus le plus vite possible pour te dire qu'il y a failli azana, ba fan de télé. Tu as eu appel Nabino, nga personne n'a eu plusieurs appels, on a plusieurs appels, papa de Gauze pareillement, Mister Siatul aussi, bande de Kwebele, qui ba fan, ba na poste Rokunda, ya failli, ya Gianni failli. Ba to bien biso pour la cotisation, na assez bien mon botal sur les réseaux sociaux. Non, l'artiste monte to bimaki liboso to ngino ke non to banda ko kongola mbongo ya fa ya matanga pour la cotisation. To za na poste li sungi ya cotisation ya moko na moko selon condition boyebi ya fa ya kufeli. Ya fa ya kufi mukanda te musala te économie te famille ngo ya pasi. To mwende mama na Kinshasa za kolela alobi to zo musela ye ebembe ya mwana na ye. 1 euro, 10 euros, 5 euros, on peut plus dans ma pambolio et ça le bienvenu. Mais il faut ça en ordre. Parce que bisola tout le temps dans possession, il y a un corps, il y a un faille avant, il y a un ça la macamia macagnotte. Il y a un autre coup aux zéla. Jusqu'à aujourd'hui, tout dans la base sur ça la autopsie parce que vous voyez qu'il y a beaucoup qui n'a selon règlement d'ordre intérieur, il y a France, il y a un cannabiso, parce que l'autopsie va soit mort naturel. Normal mutabela qui a coufu bien une crise normal a coufu ou bien eza assassinat ou bien crime quelque chose comme ça. Donc le sous to utaki na la police ba accordé ba on peut ça corps il y a Gianni Ezali mardi. Alors le corps de Ebi qui est parce que on a possession encore il y a faille eza mardi ne te repose ça ne peut car même quand les réseaux sociaux autokoya on peut ça quand est-ce on va aller visiter les corps et bana ko dérouler ndengeni awa to yekoloba surtout pona cotisation oyo to senga aide na mutu nyonso ozala mokonzi ozala mwana muki ozala mukolo ozala mobola eke nzamba tie au cœur olingo sunga pour que ebembe ya nzoto ya nyoko na biso Gianni Faye ezonga na mboka ya Congo artiste en soi c'est biso biso yebi cotisation est le bienvenu mais awa nous avons constaté qu'il y a eu des soucis tozana na ba compte o ese fungwami avant biso même biso mo artiste o tozana possession ya corps na day pour biso tolong la day awa na France toke nango na Kinshasa donc tout dépend d'ici pour aller à Kinshasa même pas Kinshasa pour l'instant ba na possession
ya matanga te bato na possession ya matanga ezali biso bato za na poto mais totoki kopesa annonce moko te ke non bopesa mbongo epai ya mutu boye bopesa mbongo epai ya mutu boye na canotte boye mais on est surpris bandeko botala mokolo canotte oyo merci pour le réaction merci pour l'idée ya ndenge ozwi initiative ya kosenga canotte avant biso moko topesa yo autorisation ya ocotiser pona matanga ya fai merci pour cette idée ça bien c'est gentil mais s'il vous plaît toyo kosenga yo okata canotte oyo parce que biso ba artiste topesi na mutu moko te autorisation ya kofungola canotte quelconque eza ba canotte c'est bimé belé muso bimi na Dubai mususu ebimi soki news soki denis bozo mona awa ba canotte c'est fungwa mais s'il vous plaît ba fan ya fai bozana na mopanzi na ngai mobali ya mwasi ezali na ya Devos mopanzi na ngai mobali eza na Mister Siatul nga moko Maxi Bondoe naza na 4-4 tozo lancer message officiellement bo arrêter kotinda ba cagnotte na bino na compte moko te ya cagnotte po biso ba artiste to pesi bino accord te bo pesa mbongo quelque part soko za na mbongo ningo tinda Western Union MoneyGram Ria transfert nyonso ningo sala toza na 4 personnes baza désignées ngai mo Maxi Bondom na baba bino o contacter ngai numéro na ngai ezali wana so bokoti na YouTube na ngai Maxi BTV bo mona numéro na ngai na banani nyosa ba day nazo tia yango président de vote tu passes ton numéro ou bien tu peux donner numéro c'est le 0033 75 donc 75 128 71 84 voilà numéro président de vote au côté na bembo pas président de vote ou bien on peut contacter Mister Siatul na 0033 7 58 14 83 99 Otobengi 99. Je répète 0033 7 58 14 83 99 Otobengi 99. Yangamo Maxi Zalipe 0033 7 53 87 42 35 0033 ou plus 33 7 53 87 42 35. Bon, vous avez le numéro à mettre à pinga. Vous avez le numéro à mettre à pinga. Mettre à pinga pas parmi. Partout vous avez chargé à cause de Mbongo, na Western Union, MoneyGram, Ria, tout transfert. Bateau nyo so batikali. Ataza mutema boke. À part sur vos camarades na ye pirier, on le vient na pesa ya pesa la yo, on a des relations la bino. Mais officiellement pour na matanga ya fai. Bateau bazozwa mbongo ezali ngai Maxi Bondoe na réseaux sociaux on a ba fan président Devos azali awa Devos Musoba notre Mister Siatul Mister Siatul a Congo la mbongo Congo la kala azo Congo la mbongo na mama meta pinga pour na cagnotte pression sur la posta c'est-à-dire par rapport à cagnotte c'est-à-dire lobby déjà tout ça ça vient numéro ya compte officiel. En attendant, on va peut-être pressé pour la routine de Mambongo, la routine de pas Siatul, la routine de pas Maxi, la routine de pas Nanga, la routine de pas Meta. Mais l'objet européen Sabino peut-être battre aux États-Unis, européen Sabino numéro à compte. Partout dans le monde. Dans le monde, oh, ça la virement normal, donc c'est pour ça la virement dans le compte européen Sabino. Donc l'objet d'être dans la démarche au la banque, pour tout ça là, IBAN, pour tout ça, Bino. On officiel va virement pour économiser pour moi on a yangonde to la moui précision yangonde donc bah on peut-être baza pressé à continuer de pas yangai et pas ya Maxi et pas ya Mister Siatul et pas Meta mais lobby déjà trompé Sabino cagnotte officielle compte officiel voilà donc IBAN RIB officiel au bangotia mbongo on a cagnotte na biso ya ba artiste ozalaka moko wana pe message encore biso to yekoloba awa ne to sani to ko confirmer bino ezate mutu so ayaka bimise cagnotte nanga yango na pas artiste to lobi bien so bomone longa ya Mister Siatul lobi pour na cagnotte c'est eza ya bon bomone longa nanga e lobi eza ya bon bomone longa ya Monsieur Devos lobi eza ya bon bomone ya Monsieur ya Meta Ping lobi eza ya bon après baninga so otite nyoka na même cagnotte wana baninga so ba comédien ba raison so nyoka même cagnotte wana même combo même rib tu vérifies même rib ozana cagnotte même rib oyo biso to koloba on a minoko na biso bokoyoka soki buso ebimi bo fonte ce que to senga
1000 excuses, 1000 supplications. Ndeko sozwi kanote comme na 700. Ezambonga mowe. Pardon. S'il vous plaît, été ya biso. Le l'homme et bemba chaque Congo esali 2 mois. Pour la makamaro le rotambonga matanga. Ezako sala ba débat, souka pe ya yepe e kangami. Oyebite nini ero komela yo été ya biso. Ozwi mbonga mowe songi sambonga mote bite koza moyibi tozo sengo lokoti. Merci pour la idée. Biso do tolo rotambonga tozali a kangisa mbongo wana. Topesi ba numéro na biso benga mutu moko otinda yango awa pour et permettre bembe sa nini. Et kende s'il vous plaît bon arrêtez kozwa kanote o ezali na charge na binote. Nous les communiés on est là pour organiser le deuil à bonne et due forme avec l'ordre. S'il vous plaît les fans, contactez-nous, on est là, on est bel bien vivant. Tosengi page mon côté, tosengi nini mon côté, soki nani mutu mon côté à l'autre côté la biso mbongo yaya faille. Alors, donc, pour sa précision, le comité d'organisation, ils ont chapeauté maintenant à niveau de diaspora. Nous allons awa, nous avons le ministère Siatoul, nous avons Maxi, nous avons Ngaï, nous avons le président Moulaï, nous avons papa producteur Nabiso Richard Lukao, nous avons Yé, na meta pinga, le bateau, nous avons 4 équipes, maman Bipale, nous avons 4 comités pour l'organisation à Matanga. En dehors, il y a Bisso. Na répété, tu as Meter Siatoul, tu as Richard Lukao, tu as président Moulaï, tu as Ngaï, tu as Maxi, tu as Metampinga, tu as Mama Bipale. Tu as un comité. Tu as élargi, tu as la presse, tu as la Belgique, qui va Hans Bazali, les Etches Bazali, mais qu'on a côté Moussous. Mais à niveau coordonné, ma camunioso, les abyssos, tout ça. Mais va dépendre de programme Nabiso. Bangonioso va dépendre de Nabiso, sauf que Baza Kunapo, Bangopé, tu peux se faire charge à Congo, la Mbongo, au Bago, Congo, la Kuna, ou comme la Bisso. Mbongo est ma boko, mais Mbongo et Zalaka Moko, Oya, na compte au Bisso Topé Sabino. C'est ça la précision on devait donner. Parce que, Mbongo, nous sommes européens, et que vous avez la claire net, à tout ça pas de vos. Au moins, on a commis retard dans la réunion parce que na outu kozwa, Mbongo ya fondation Widal. Widal est soutenir ya faille et pesi cotisation et lobby na memayango pour na koluka. Voilà. Malgré les gars comme on a combo côté wanate, albaki to lobaka balubi to lobaka fondation Widal. Ya papa na biso eza coordonné papa René Botamba. Je vous dis merci pour votre soutien. Merci vraiment, merci. Maman Sikozali. Merci Nzamba Zong c'est la bine belé. Nda pour la bine la nzalate, ezangate, mon problème pour kozalate. Nzamba tomba te ba ange, ba kunda bino kande bokundeli bisope ya faille. Voilà. Vraiment merci. Donc boyoki bande kondenge balobi. Situation auto zanango eza vraiment grave. Pambate. Boyebi ke Jani Faye azaki na mukanda te. Donc pour na ko rapatrier corps na ye na Congo ezo senga lisungi ya biso banso. Boyebi la pauvre maman na ye ko papa na ye akufa azo senga mona tanzoto ya mwana na ye. Ezo sala pasi na bana oyo atika na Congo ba mona na te babotama batika lo mona papa na bango te, ça fait mal. Donc to tika ba polémique to kunda ndeko na biso na kimia nyonso nzoto na ye ezonga Congo susi na biso ba comédien oyo tozana na diaspora tolingi nzoto ya Jani ezonga na Congo ndenge baboti na ye famille na ye na Congo bazali kozela soki bakundi Jani awa na poto ekozala susi mingi pona baboti na ye po bozala kola bakufeli moto 2 fois. Donc bandeko nyonso oya mitema mawa numéro ndenge bapesi numéro ya compte bakotia toboyi bakagnote ya bitelatela. Donc moto oyo hakolia mbongo na kombo ya Jani boyebi Jani bien aza muta matata soka bi million na WCT ha bi million na douche soka bi million na douche te ha bi million na sanya fufu soka bi million na sanya fufu te ha ko bi milayo na mbetu na butu. Jani aza mutu ya kosakana te wana Franco Mobutu Luambo Mobutu tala muta sangisi ba kombo ye moko Mobutu ye moko
Franco yemoko Rochero donc yemoko batora nyonso no bandeko o balingo kabula na biso na mawa tozali vendredi na Vitaneuse na salle pona kosala veillée sala Vitry samedi tozana Vitry vendredi tozana Vitaneuse samedi tozana Vitry ainsi de suite tolobi boye médecin légiste adresse ya Vitry azanono na posa ya corps po asala examen l'état ozongisa biso corps en attendant biso tozosala kaka matanga mardi ozongisa corps biso tozosala matanga mpona kolela ndeko na biso biblia elobi na biso lela na bato bazolela biblia elobi susu boye esengo na moto akei na esika ya matanga wana nde akoyeba esika touta mawa na moto akei na feti wana nde akomona suka na ye eza ngai te eza yeme Yesu Kristo waza na mato ya koyoka ayoka. Donc vendredi tozali na 28-30, c'est-à-dire 28-30 avenue Raymond Bros na Viltanis. Et tolobi boyeke na niveau ya presse porte-parole na biso na niveau ya diaspora où ya représenter kopesa message na biso ezali Igor 2 minutes. C'est-à-dire biso comité surtout en communication to kopesa pas Igor 2 minutes yende biso to roloba na biso mais ceux qui ont un message où ya kopesa to kopesa chargé à presse, chargé à communication, il y a des na biso ezali Igor 2 minutes. Donc hier à Roleka je crois lobby na ba différentes stations ya ba télévision pour na kopesa yoza na kati déjà chargé à presse pour la précision yoza partout chargé à presse chargé à communication ezali Igor 2 minutes on doit préciser un mot le sobo moni aye aza molobeli na ngai aza molobeli ya comité le tozali c'est-à-dire ndeko Siatoul, Ngai, Molaï, Neko Richard et Maxi mettent à biso dans la comité, donc porte-parole à M. Igor 2 minutes. Donc, tu peux essayer l'adresse des alliés. Tu écoutes un lobby vendredi na 28-30 Raymond. Tu écoutes un vendredi, pardon, vendredi, c'est-à-dire vendredi, tu écoutes un 28-30. Avenue Raymond Bros na Viltaneuse. Donc samedi Nakato Malbate samedi toza na salle Bachous. Ezali na 64 avenue ya groupe Manouchian 94 400 na Vitry sur Seine. Je répète samedi à partir de 20h toza bon na espace salle Bachous na 64 avenue du groupe Manouchian 94 400 Vitry sur Seine. Ozoka Manouchian wana pona samedi na Manouchian na Vitry sur Seine. Bande konoso balingaki jani ho balingaka théâtre ho balingi kosunga ba musicien tozomona bino te biso to yaka tango boko kufa mbaloyo biso to yaka boko mona mutu te biso to yaka tozokebisa bino ba musicien nyonso ba musicien boya bobetela ya fai boya tokocha ba instrument betela ya fai boyemba bo honore ya fai neso sa ba musicien bino ko bokufa na bino pamba toyebi bino maleki biso bango pona kokufa ba umela te donc tango yangoyo so bolandi biso te to kabwani so bokufa na ndenge na bino biso peso to kufa na ndenge na biso donc to bengi ba musicien to bengi ba artiste voilà to bengi ba pasteur to bengi ba ndimi mama Rose Kiangata bato nyonso basambelaka toza na besoin ba prière pamba te oyo ekomeli biso nzambe kaka nde moto ayebi nzambe moto apesaki nzambe moto azwi donc tozali bongo vendredi na veillée na Viltaneuse bozwi adresse samedi toza na Vitry donc oyo ekotuseye oyo asepelaka na maboke oyo asepelaki na jani alanda biso tokabula na biso mawa abona sali Tander
tobengisi bino nyonso boza le bienvenu vendredi na samedi po boya komoteur kohonorer ya fai na biso jani na biso o tobengaka ngata na ofana boya ya fai amemena ngai kama ndungu badia boya. Voilà, merci Nabilo Nyonso. Merci beaucoup maman Angèle Ngoyi tobengi bino boya vraiment. Merci, merci. Vendredi na samedi tozo zela bino, merci. Nzamba zala na biso nyonso. Parfait. Donc awa eza kaka na adresse oyo bozomona identité awa bakongole nyonso tout communauté nyonso j'espère tout le monde basepela na placement eza tellement kitoko bazolamba mpe kitoko abi tokolilo na tokolilo place na biso yango oyo eza te Chez CBD Mobobo, boye belé na maison le fort. Tout le monde donc sans ici, il n'y a pas la awa tokos, il n'y a rien à dire. Manger kitoko, comme la kitoko, bayami kitoko, donc tokos. Bonjour. Saint-Valentin. Passe très bien. Boya bien habillé, toujours classe. Boya ebele bato bozala photo ya 94 po boye baki plan po ya ancien zalaka yango changer sur comme ya Blaise donc boya na même endroit wana okuta kaza kitoko lamba kitoko olia pena PPRD donc ça va quoi. Maman sonne. Tokobanga te kasi tokobangisa. Jeudi soirée ça moko le 23 mars na Evry Koukouro na 2024. 2024 en plus c'est bana mokile bana ba soirée bana présaka et ça 20 € d'entrée en tout cas il faisait à volonté après champagne à go. Ba bibe biloko esila te. Na lingi bino surtout boya ebele ba maman sonne 77 94 international donc international kwa biso surtout la ville surtout za pembeni to la besoin la bino système ezaka moko ezaka liputa po eza journée de la femme 20 € ya pamba kaiza cher te oye bela maesone makambo social na biso ezali salle polyvalente Bresley ezali na 7 rue Montespain 91 000 Evry Couronne pas loin de la préfecture pas loin de la gare boza la bienvenue na bato nyonso bakolinga koya en tout cas toza na besoin na bino nyonso boya esoni mpe etelemi bamama esoni oye liputa ne makambo ekangeli ndeke eseni bamama la joie ya Robinson Evry boya tozosela bino association bamama la joie boya tozosela bino maboko polele invité Mimi Bimwana Versailles okakola perdre kozanga te soirée ezaka moko Mimi Bimwana
merci à papa Faustin. Mama tuzolana ozanga te donc so bozangi so bozangi donc mawa totalaka biso tolakisaka so tozala to sentir tuzolana donc na bengi bino boya erata te tuzolana oye papa tokoti makambo yango ndenge ezolekela kaka donc voilà toza wana tokozala wana le 23 mars donc nga naza wana papa delisika mwana corbeson donc en tout cas nasengi na bapère bamère bagene nyonso bozanga te na événement po eza événement moko esalama pour la première fois mama élysée azosalisa na corbeson oye Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique. Les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo.